tofinga te si to c'est la comme ça la pour bino bo sepela un kande papinzo la meso yo moyebi kande to sola ino donc polémique te tout ça comme ça là pourquoi bande ko bona so partout ba sepela merci le on a bel bino moko hein ba journaliste et confrère nanga les tozo betene ma solo na star en ligne parce que star en ligne to lobela ba star nyonso au bazar en ligne hein to yembel bino moko star na bino moko na kombo ya Adams Luzolo Congo na Congo oboye baki asaki ba parcours na ye na avis du public les kaki na elenga Congo poto na poto ya la mindo vo biska za na pese mbote na ba beauté image na pese no mbote beauté pe quand le na beauté image na ye moko donc la pese no mbote biska bozali lelo akomi lelo patron na ye patron elo na ye moko hein bi made in Congo Congo na Congo et on a vraiment de ceux qui t'osent déjà Adams Luzolo parce que bah ndeko azo na episode de partout le monde bonjour Adams. Bonjour Christelle Mamouna Bisso et Mambo en ligne et puis bah tout ba biso à travers CNC News à travers le monde donc il y a bino moi suka nzambe discipline militaire qui bombi la rata net de Adams Luzolo yeyo na sepeli. Voilà, merci babi ba roto ça vraiment na discipline militaire moi Adams Luzolo donc elle on vraiment na ki bombi la vraiment donc na éviter quoi merci kuma pape motema mère rêvé babi mère azo bongisa azo bongisa soza bezo batanga wisi oza bezo ba kisa bien luka mère rêvé na kata Suisse motema kuma pape un grand merci à Judith Ngoi moi ça permet Chimène qui a la mo yebi kande to sola kinayo et naza déjà na Adams Luzolo bonne santé. Ouais, santé vraiment na rythme ya mboka na biso nde na ba toujours et qui n'a bien malgré moi un moment santé les lots moi bien lobby moi jarme ndeka ba mon déjà boy donc c'est que je suis en forme déjà santé déranger cause ka pono longa ke lenga Congo et na Congo yo moko santé déranger to car ya MPP car ya maladie parce que mpelo ba grippe bébé tapé ba tout faire na kin moyebi quand ndongo lobi yo moko oyebi déjà biso na Kinshasa mutunyo sa be la ranaye déjà au contredit ngate parce que mututa tambola na malaria na ye mututa tambola na typhoïde na ye pourquoi parce que tous a exposé na poussière tous a exposé na babiloko to lire ya balabala tous a pena côté kuna moi environnement za moi mobulu tous a exposé na ngungi ya mona keno mututu même ndena abo c'est que moi malaria na ngata moi D+ ezali voilà donc santé par rapport à ça mais par rapport à ndengo lobi voilà. Voilà, merci Adams Luzolo. Adams Luzolo, tu connais un si mamke bandeko bayebake Adams Luzolo Aoutaki Matadi, groupe Sinac, le loyer et puis à côté monde internet, tu connais belo ni vraiment et pour ça qu'Adams Luzolo a côté dans le monde où il y a médias. Bon, en fait, je fais la formation ndenge mututu. On a déjà dans ndenga batik na humanité na sala sciences sociales na université na yo sala relations internationales RI donc déjà maramon na sala na mamona on attend voilà rien à voir mais na yo sala formation moko ya PIC yo ebi ya PIC et pas venir à Nice vraiment na sala formation ya PIC déjà ça apprentissage au monde ça formation même batebele tokuta la bango bauta ba ifasik mais ba ya quand même peu aux sous ba formation moko accélérée na rata pic on a passé effort marabatu ba comme ba grand journaliste ba comme ba grand chroniqueur ba comme ba grand présentateur à ba différentes émissions au moni tant on a suivi ba formation ngana comme on dit en français si vous avez un savoir faire il faut le faire savoir par rapport ya banzela o batu ba belenga ndiya ko sala nga ce habite. Le moment est venu, il y a accéder dans le monde où il y a un monde qui a une formation. À la tendance, il y a aussi sa diplomatie parce qu'il y a une formation à niveau de graduat, gradué, mais il faut que ça soit spécialisation côté, il faut que ça soit diplomatie. Mais c'est de l'argent. Dans le cas où il y a arrêté na graduat.
licence to ça même à la langue chiki za on a retard tende na ko kota na monde mutakota na monde oyo ya liboso ravien na Didier Masuki à l'époque yo yebi vina Didier Masuki j'étais sali pour yene mutapesa pena ko moni yo na ozara déjà na oyo so sangisi yango aux meilleurs. Tu as l'art de parler, vous êtes télégénique, vous avez la maîtrise déjà, la caméra, micro et tout. Ça la formation et puis Européen ça a raison. Je crois première émission dans la vie du public. Zarayo, nous dans le plateau, ils avaient balade mon bout ça là et puis nous avons un plateau, biso ça intervention et tout. Après on a un débat monaki, ba poto na poto et puis voilà quoi. Voilà, lelo Adams patron ya Congo asali ilo na yemoko made in Congo donc biso vivre kana style à Congo donc parce que babi source des années awa bato babuta ba kinaka ba babinde a les sièges à Masolo ta ba ofinga ba loba donc Congo des sièges à Masolo Adams Luzolo osaki na elenga Congo tout à coup olongwe na Tracy Mbelenga bukabwani na ndenga mabeto solo là qui parce que et comme on a encore là mususu mono longo solo là mutu après na sime komio ala ka kingate et comme koloba loba tunto est-ce que Adam solo na Tracy Mbelenga ba yo kana kitango Adam solo nga c'est notre Tracy ngana eza bona comme na suka na choisir chemin na ngai au revoir to ezaki na ndinga moto na ndinga bien oui ba tebele ba lingaka ka Adam saba na lobaka ba makambo wana moni oh tout le monde ça n'a pas moi différence il y a ma cambo Namicho Betty Dunga a Talangai a Talanga azolinga peut-être na lo baba makamususu baba mambo na moyena lo bango ezate moninde tozana ngana to yebani ya lelote ko yebana yanga na yo ya bambule belé mais par rapport à koyebana yanga na yo Christelle il y a des moments il y a bien il y a un moment, il y a des défauts de part et d'autre. Il y a des défauts, il y a des défauts. Il y a des malamu, il y a des malamu. Mais biso qui tire na biso, ils ont la rare soki mutu, bakaboy na mutu. Il y a des choses qui sont kanate. Il y a des côté il faut le baga mabe, mais malamu non, moi na le bango ezate. Alors il y a sur la loba inanga, ba émission no so bato banosala, banosala nanga. Nous privilégier beaucoup plus aux côté positif. Babolamu ya mutu. Mabe na ye mutu juger eza nzambe. Ozomola. Bref, ngai na Tracy to kabwani na ndenge ya boulot. C'est-à-dire elenga Congo tikali, Congo na Congo sa nini eye. Congo na Congo eye pe na makambo nango. Lelo so bato babeti na YouTube, babeti Congo na Congo ba mona ke na une semaine comment déjà nous avons évolué dans propre label langa. Je suis maintenant au sein d'une annonce, je suis le patron il y a Congo na Congo. Oyope na zape na batu oyo bazo travailler na kati. Ozomola. Alors batu na ba robete la bonga mabete, na ba robete la ba malamu pe ya mutu keno tant tozaki na famille wala tozalaki boye. Moi je pas le temps ya lo bakeno, au moni Tracy aza boye yinaye. Non. Nakosa la campagne ya mutu ya mabete. Nakosa la campagne ya mutu na kombo ya mabete. Mais so tuni ngai Tracy côté ya vitesse ya kokota elema yo yebi. Tout ça na yo ba reportage ya matanga ya Lola Kadogo. Lola Kadogo akufi toke morgue. Ngana yo tozana wana nan to panzani te menga déjà ba otala na poto. Yo doka molobi Adams. Toza awa biso no toza ba image. Mais ndeni ni yo déjà ba otalo na poto. Maintenant c'est déplacé te. Bato mon ega vidéo, mais vidéo ne kotandeni. C'est grâce à Tracy. C'est-à-dire tozaki na façon de travailler mon corps, ngana na côté bino boza, tant bino boka ça non pas ça va te belé na comme cible ya bato. So ya Adam ça limwe, c'est que akero boaka déjà bata poto batala bata liboso. Or au moment où tu nazana bino, na nous peine akete mais bato batala déjà na sorti encore ya Lola Kadogo na morgue. Tu toyaki na bino na place des artistes. Makamona sur la place des artistes la victoire nan peut tokaboy la binoté mais ba image wana ezoleka déjà na site donc c'est-à-dire vitesse voilà eza vitesse nanga parce que na sur le terrain na oza image et puis vitesse ya mutu oza derrière machine c'est-à-dire monteur qui est Tracy on n'est pas bien fait ya mutu
il faut pas kaka soki na ye awa na bana koboya ah monitresi wala non tolongo la culture wala mabe na ye etalikanga moni mabe na ye etalikanga na kotikala koloba mabe na ye te na monoko na nga bato bakotala ba video bakoluka bayeba esika nini Adam salobaki mabe ya mwana mai il a sa famille à part Maramoto Sala azana ba relation azana famille azana belle famille azana bandeko na ye et tout bakolinga te bayoka kino baloba mwana bango mabe ndeti nga pe nolinga te nazana mama nazana famille nazana nolinga pete isika mo bolake batanga komona ndinga mabe uzomona donc qui tire na biso bato normal ko kende pa ofinga ne mutu en public ma eza mamba lokuta zo finga na yo créer na eka po ba cheka trouver non normal a obosa ke mutana za na famille za na ba parents za na bande ko za na ba belle famille bato su basala ngo ba trouver normal la plupart netinga na lo parce que makambo netinga la plupart a mutu to aleka na TV aloba mabe to aloba makamo pona dams ata moko ya malunga to ya vérité aloba les ate muta yebingai azate yo kutu to umeli na yo na relation mais tam susu 100% maramulanga oyebi tam susu kara 40% comment les mettre umeli na relation to vanda pe trop na ba moment malamu na ba moment be to yebani mais tam susu 40% quand oyebi ya maramulanga donc mutu to koleka deti bato ba trouver normal. Bon, les amis, tout le monde a nenga zula makamulaye, na nenga memela ravinaye, na nenga linga sa makam. Parce que nga déjà nazara déjà responsable na nenga langa, na hôtel matin nenga micro neza boye, so na règlement de compte nenga palo la beti dunga, na ko palole la micro. To nenga palo la méga boule, na palole la micro. Non, na ko lukaye. Na yebi place avant na yebi place à alors que mais yo na sala on a bande comme ça il y a des vidéos qui circulent battement ba vani na ba tenir pe micro Adam sio tam so na ko profiter pe na micro na on a loba pe o yebi ma na loba il y a des vidéos qui circulent bato zo loba mabe bazo finga batabo nyo so na ba sala ba campagne pour na loba na réagir ba diminuer vision nga ba déstabiliser nga na kita na ko na chuter pour passer kanga. Oh moi j'ai pas le temps ya ko banolanda ba vidéo ya bato po mutu mo ka sime micro a Finger Adams to mutu mo ka lega place mo ba lobby mabe Adams. Moi mon problème est ça Congo na Congo made in Congo qui bombi la discipline militaire boulot langa naza na bato to travailler na bango ba la poste te batala kino mais patron na biso nde nini yé pas comme les sous ko finga bato et puis ça soit mbri. Oh, moi, je n'ai pas le temps, il y a un finger, une vidéo, il y a un règlement de compte. Tu as un problème avec moi, sur la coûte de tout le monde, yo, on les gars, finger en guise de quoi? Personne n'a explication. Explication, personne n'a exacté. Pour le bagarre, tout ça, on baise. Vous baisez, on a comme on a. Et puis, tant que vous créez baise, nous avons quitté ça, public, nous avons quitté ça, fanatique, nous avons bon, c'est pas parce que c'est pas tout le monde qui aime les injures, c'est pas tout le monde qui aime le baise. Notre travail est ça, nous looking à boye, puis Adam Sassali, entreprise naie, label naie, Congo la Congo. Il faut nos informations, qu'est-ce qui est de particularité dans Congo la Congo. Oye ko lukanga se déplacer au Timosika, oye ti esika nazara pour tout ça là. Émission yoka, batwa na posa bayeba. Oyo to ça na yo. Non, là ya na ba lobaka ngana boye ngana danger ngana ba ka ngana ba parler ngana na basi ngana na boye. Non. Mais l'essentiel, les AK, le travail, comment tu évolues dans ton travail, donne l'information, donne l'actualité, c'est ça. Mais il y a la TV qui est un tel boye, bref, les amis qui nous suivaient de partout, Tolobi Kakake, Batu Oba Biso, Ngai Nande Kolanga Tresi, Tokabani Mabete, Tozouakita Solola. Qui a sali label langa, sali Congo la Congo, made in Congo. Je vais plus travailler là, boy. Voilà, merci beaucoup Adam Tuzolo. Donc pas trop de polémique. Adam Tuzolo ça là, Moussala naï donc Moussala mala moufetika polémique. Donc c'est comme ça, Azam Moussika polémique, Moussa ne peut évoluer. Peut-être que Moussa quand ça répond à évoluer, il faut polémique. Adam Tuzolo, mois de depuis octobre, novembre, 2016 au mouvement. Na média qui quitte l'autre commune
décembre. Donc, média qui quitte, n'habite Vanwana, Adam au centre rondé, parce que là, tu as les deux, hein. Tu as les 2 décembre. Tu continues ainsi. Donc, dans 29 jours, tu continues en 2017. Donc, 2016, tu as quitté vraiment. Soit oui, Nazarana nous fiers. Tant on a un monde, moi tant on a la côté monde à média. N'époque voilà, na kuta bino ba Christelle Mamou, bozape déjà ba Christelle Mamou, na ba kombo na bino. Nga na tika ota l'émission mo te que non au finga loba ya ba lelo lokolo au sali chemin tam so sa émission mo chrétien. Mais ya ba série voilà, na tika mo ngata émission mo boyo leki au fingi mutu. To osali bona ebité nga chrétien te nga na loba ka vérité nga ne ba chrétien ba loba lokuta nga chrétien ba tu te nga loba nga lobika par rapport ya ndenga na monela yo. Si je dis ça c'est par rapport quand moi je suis venu ezalaka bino moni na ndenga bulo bino boza liboso na biso na ndenga bulo oyo ya media mais tant on a ya na s'imposa pe na sika o bino bozalaka wana lelo pe résultat za na YouTube po biso to tolekaka na YouTube moko bato yo totala na rappel koto Adam si akende nini koto yo mamu pe akende nini nakuta bato belenga na za ba dernier bato bayaki pena ba série na bango et puis na s'imposa lelo pe boye je suis parmi les non cités. Nanenga poto pena so ba ni kotanga ya liboso so na bimi ya liboso te na ko bimata ya mibale so pe ya mibale te ata ya misato donc parmi les 3 4 les 5 premiers dont je fais partie. C'est ça ma fierté. Ba nomination no so ba sala ya 2000 nani yo mon nom figure, ma photo figure parmi ba meilleurs et si quand on le gagner te bazo voter ba meilleur journaliste de l'année ou te bena boye oh ngape na 4. Mais na sota li bato tu ba la kati on ba koko ba noko ba yaya ba mpaka mais bata boye na leki na bompe na kati le sadi et accrocha ce que simba kate neve so pa loba ndele ba lobela te ce que moni ba lobela c'est que simba mais ata mukolo moto na leka na TV na bandi ko finga na bandi ko boya na bandi ko sabo na sangote pourquoi parce que za carrière et si la ka après carrière ni nango yaka yo ça la carrière non la kofinga la kotonga après basuka wapi poza moyen tout tanga ba kombo ezate mais s'il faut citer les noms ya ba oyo ba sila na ba carrière na bango ba rapena ko kende bien mais carrière pe sili baza ebele to ko taler baza ta une dizaine to bani bela moni oyo boy comme on tel asala boy lelo azap moni oyo asala boy lelo comme on ezap baza ebele moni sotali siko et simba te po anini parce que bami pesa beaucoup plus kofinga komi kumisa komisala hôtel en réalité oya lobala oyaza et balana te omoni or par rapport à question na yo vanwana sotali ce sont le même nom o ezaka no sotali bilabo yekaka ofinga oyo o beka ofinga oyo ce sont les mêmes noms c'est ça les mêmes noms quand on le wana je pose parmi batouana. Dans parmi batouana. Parmi na sens que makamba bango ba sala eza 4 semaines. Oyebani ovanda na bango osola na bango voilà osola na batantangu osola na bango makambo basala je peux citer comme Karine Mokondi pour vous ala naye à tout moment grâce temo makambo bango basala net par exemple ya kuswana na ba règlement de compte ba réseaux sociaux en tant que mobile pour conseiller bango. Bon, je profite de le dire par rapport à la question, on a pensé dans la tête, mais chacun vit sa vie. On a aussi la lelo et tikala na YouTube dans à vie. Donc naza la te banana bakokota ka YouTube mukomo baotala archive à koko na bango, archive à papa bango, papa na biso azalaka ko sala azara journaliste, botota na babiloko na botala boye papa biso banaka ndeko lobaka boye abanaka ndeko sala boye ozomona ezala bon exemple te po lelo soki to monde biso to boye to lobaka na bandako esika to vandaka ngata na classe tanga na otanga na zaka mystique
na ba obimaka le premier le deuxième na bango les 5 premiers te mais yebika nga moso pe na obimaka les 34 mais parents nyonso alobaka ngai na bima so na bimi le premier te les deux so na bimi les deux na bango silika na bango liate na bango ka souci ozomola muto alobaka nga bima le 40e azalate lelo donc nga na vana na bandeko to solaka na vana na bandeko na ndenge ya musala ndenge na vandi boye na zana bandeko te mais soki esika musala ezali 5 ya yenga na ye to sanini to kutani asaka sukana na ndenge pe okutana wana pe maponga pe na to okutana pe na ndenge ya musala to kutana après émission c'était dans final comment boy oui bi place okutana ngai na yo jour ya soirée au héritier Beng Sabiso. Je profite pour dire un bon séjour l'héritier Watanabe depuis Paris. Donc comme Paris Lelo à Longue Lobby, Aroma Lelo Natongo héritier la Pulga. Big félicitations par rapport à retirada ou à autotique l'élection à Kin. En tout cas, c'est dans les bons quoi. Artiste à Sololi. Je reviens la soirée à Beng Sabiso. La soirée à Bengsa c'est pas tout le monde hein. Aux Alagawana, caméra nos Alagawana, sont tel la rata salle voilà presse. To les gars à 10 t. Presse hein, to les gars à 10 t. Mais toi quand même tu étais parmi Batu Oyo Bazalaki voilà. Karine Mokonzi était là non? Grâce Temo était là. Ndenge Bazalaki ndenga pe na yakit. Ndenge yopo yakit to kutana ki wapi na musala. Ce qui n'attend Moussala, moi je solo les athées. Moi je vais tous dire non, Karine omoni parce qu'il y a aussi Moussala et non Moussala. Également yopé, le rôle coûte la guinaye. Le rôle de place à Moussala, moi je dois sur la laye. Les athées, il y a des moments où il arrive à beaucoup de temps mais besoin de sur la tête. Il y a la quoi ça mamoula, il y a la quoi ça mamoula, tout ça boulot. Pour moi les meilleurs solo là, je pense pas que là, dans la zone temps il y a solo là, bande de côté là, ça va que là éviter de faire ça. Bon ça là, ça bien. La salle à Ngomé. Dans le vélo, on a des biens que non. Chacun vit sa vie. Bison sur le tableau, le bien et le mal. Morale, notion morale haute dans la classe. Et Tidiaka, le bien et le mal. Mais morale est dans biso juste, il y a ça toujours le bien et non le mal. Tu vois? Chacun vit sa vie. Oui, on doit vivre la vie. Mais parce que ndeko moko oyo to tambolaka to kutanaka na tape likambata ata ma 10 minutes mo ata ma 5 minutes ndeko moni boye yango ekoza. Moi Karine Mokonzi grâce temo bazana ba défaut na bango ndenga pende na bona na ba défaut nanga na ba défaut nanga pele tamsunga na mutakanda ko silika mais tamsu Karine Mokonzi rane mutakanda te mara mutukara sore ya lobby na ye umoni maintenant mutu ya kanda na mutu ya ya lobby vraiment tu vas na sur les camboyés à lobby na ka bomba kandate mais ngas ko na kanda ya bomba kandate mais sur na siliki la rapela mutu na sina no peut non je suis pas content mais logo salaki vraiment je suis désolé na sepelate prochainement ça ngo na nenga kanda pour comprendre que non ah te bêtises on la sali oyo et c'est signe de côté tu comprends Karine a na défaut na ye mais aza social aza bien na tanga likambu alandaka bato. Na tango problème azarana bato assistera bato azara mudali boso ko assister mutu soki neti problème ezali par rapport aux autres mais na ndenge ya ba buzz na ye arrêter pe yo yebi que Karine a vivre ne pe bongote a muta ba buzz alinga toujours aloka vient na so quadra couramment vient na so quadra na tango ya likambo alinga kombo les a cité ko fait linga ne pe na ke ba olobela mboka boye pe kombo les a cité ils appellent là Karine pe esika makambo zala linga peka kombo les a cité parce que top après boye to sala boye to koli to sa ngo souté deux ans ba buzz bilo muso ba to pena na sens ya buzz a créer ne kaka buzz donc voilà merci Adam Suzo vraiment tous Adam Suzo le temps mingité à to banda le mingi tonto le mingi mo solo ya Congo na Congo ezo voler jande nini bis na ngo za nini parce que basal basis na bango uniquement pour tchaka ba théâtre uniquement pour to finga na uniquement pour na éduquer uniquement pour na passer to habiter Congo na Congo et sika et même so nini ya sika na carte internet Congo na Congo et na ben lo sika te parce que biso sera YouTubeeza site internet ngala benga ngo comme mususu te soeza site internet te na benga ngo ka bongo mais
déjà nanga oh déjà bayebi pa nanga eza déjà ba yindi banini oh bato balobaka wala ba eza nango mais moi particularité mosusu ezali c'est-à-dire na oyela bango moi bilo mosusu ezalaka te ba émission lokola ba émission cuisine ba émission lokola Cuisine déjà comment? bon au moins que notre osare lo moko cuisine dans ce côté là parce que c'est biso c'est elle nous TV to memine TV to yena biso na blog te ya yo mo biso ça m'intéresse les pampa les autres côté ya ndenge ka uti kuna brits ba yemba mo ba chekara pour bino sko boye montage plateau et tout ah voilà eza particularité mais ngai sikoyo ba yindi eza kaka yindi Christelle Mamu ba betani na Adams na plateau ezali ba faux titre eza kaka po bato basala nini bazaka impressionné Adams Luzo la beti Mamu na plateau yo poza bomona ko za titre ti Adams eza beti Mamu fongola ba mo la ke izango le kutaba finga ngaba ba hotel povo moni ba baza tontaka indi Adams Luzo abeti Mamu be Adams Luzo abeti Mamu to mo fongola bo mo nyongo te mo te ke ba comprendre les gars que no a checker on pour impressionner toi pour sa vie na donc c'est dit ça mais c'était juste pour amuser galerie mais en réalité ba particularité vraiment ezali ba romona kaka moi couleur moko ezali mais sauf que ata chroniqueuse moko ta koleka na TV et surtout na site nanga oyo baza nanga to chroniqueur moi leka ba lofinga bande comme susu voilà nde ba romona te voilà merci Adams Luzo merci vraiment la disponibilité na o to rozoli susu à long et à large parce que vraiment to zo que brusquement zaki na bandiano mususu olobani na ba fan o balingaka yo bazolo ndo de partout dans le monde comment to signaler bien Adams Luzo to rozoli susu parce que Adams Luzo za parcours eza moi mulayo zaki juste ka pona to yeba vraiment bit ya Congo na Congo to boko kende na ma boye Adams Luzo ba fan no bazolo ndo de partout dans le monde olobana. À tous mes fans, naba fans, il y a Christelle Mamu, je profite de vous demander juste que bino bato bolobara na lela Dams Luzolo na CP la kane boza ba fan nanga na kokufa pona Dams. En tout cas, retrouvez-moi sur www.congo-tv.com côté kuna nde bomo na pena ba ramunanga ebele donc juste dans senga pe ba abonner à Mamu hein boya pe côté nanga wana bo s'abonner de façon que les articles Adams tout le monde a trouvé émission Sikate na tourne chaque jour tant que soldat militaire na Kibombi la na sala toujours makambo je tourne chaque jour alors ba émission Sikate ezala chaque jour mais tant sous pour moi la plus rapide ezakara so abonnés notification sur le kotimba mo yeli comme message et signaler que no kota tala au monde makambo tout donc bokeka na Congo na YouTube et puis na site www.congo-na-congo.com bon mon makambo tout ezakuna Bambo Tezakaka, je salue Betty Dunga, une fille bien depuis quelque part. Et puis, le PDG Michel Mbongo, JMB Connect International, mon partenaire, c'est-à-dire entreprise de grands travaux, d'ici là à Kinshasa pour l'implantation. En janvier, déjà, JMB Connect International, les autres quitta, c'est les banzela, les immeubles et tout. Déjà avec le PDG Michel Mbungu et puis Elena Pemba, une femme fatale, idéale, battante, pourquoi pas, mais c'est lui qui est depuis la Suisse, il est donc collaborateur à mon conduit, le PDG Michel Mbungu. Et je salue ma maman chérie, maman Bouka Fatou, depuis Montréal, na Canada, na Peshombo, tes maman, tu sais que des alara, maman la moi là mais libanga la faut foutre la ouais maman voilà ta mère na biso mo foutre mo libanga voilà maman na Montréal maman Fatou Bouka Demol. Maman Fatou Bouka, tu peux somboter kuna à Montréal. Maman Marie, tu peux somboter côté à ba Christelle Biangani Bianchou, côté ba Auréole Dixis Vambi Makopa côté kuna na ba Montréal kuna ba Canada, ba États-Unis bino so pe sombo na Colanda biso vraiment merci na attention on continuer qui toujours copier sa biso vraiment na zo invité bino toujours bo s'abonner na CL News TV, bo s'abonner pe na Congo talaka ba bi masolo ya Congo a eza siège a eza base hein. Biso
biso ndem tosalaka ke basite etalama donc biso topesaka bino bainfo alors bosabone eloko ya so bosabone ntango totyaka video ya sika mama bomoni yango vraiment merci à Papi Nzola Meso propriété privée merci à Papi Mvwama merci à Chimène Kiala merci à Gilles Ngoyi propriété privée merci à Chimène Kiala Gilles Ngoyi Mosa Pembe merci à Dilou Masonga babi garçon dans le catalogue Gabi Panzo depuis Suisse mon vieux a dit Jeune Genève Mobimba Kota ba mon connaît Freddy Lumbuena dio ba problème boire à gaz na gaz mon vieux na pesi bino mbote vraiment minga le beza souté botikala malamu na banda kuna bino soki bo sepe la image bo pesa bon merci na goté okito pe golo maela j'ai fait ma fita na bossel bon équipe nanga na somo na sima Gelor Megaboul babi wa otumbo la Christelle donc dit que Gelor Megaboul a mystique Megaboul pena mystique tant de méga c'est-à-dire au-delà de boule donc voilà. Voilà, merci na bande konanga sur nanga de porte de le monde sans oublier Sylvie Mbidi motema Germain da Costa na lingi bino mingi na lova bino ya trop beau s'abonner donc ngana ofinga nanga te parce que eza don nanga te na éducation nanga donc Adam Tuzolo papa nanga ba édikanga te ne ba finga batu donc ba o ba to sala ba faux compte na bango pona ba finga Christ donc la pesi bino musala ya ofinga parce que oyoka te en 15 jours en 15 jours oh ba finga ngana biso mo wata ebisangelo moko en pleine émission bi moninga boule boule ya bietaka Congo na Congo mais kotala ba commentaire te wala wata ayebisa kotala ba commentaire te donc atako to eza o 1000 commentaires au moins que bien côté là nous on était donc ba finga kana ba continuer ko finga za musana bango vraiment na merci na bino sede bozake belenga na bino tokutani bongo na prochain numéro ya émission na promettre bino na cause la bino sous Adam Tuzolo parce que aussi c'est juste et annonce ya Congo na Congo tokozoa li sous bien parce que depuis maman bandi na yebinga kota o fêter na fêta na 500 ba makambu sortie officielle nango sortie officielle maman ça va bien fêter 1000 abonnés non habité 1000 abonnés ça non mukie nga pena fêter pena 100 000 abonnés parce que ça commence à viendre mais d'ici là no bien sabino gara